Mbote na bino bandeko eza bino mama Henriette Kilumbu Shembo na teni suswawa na pesi mbote na bandeko na nga nyonso bakotaka ba YouTube pona kwa mi abonné bazo pesa biso loboko nzamba pambola bino bandeko molongani toza na lisolo awa ya histoire mususu histoire wana eza vrai pe basayelango tina ba théâtre basayelango bitika nyonso bandeko na ngai awa tozali kosenga na bino bolanda lisolo oyo bopesa biso pe nani pe bopesa biso réponse mpona lisolo oyo eza pe pasi pe eza pe toyebi ndenge akoloba te lisolo wana ezali papa baboti mpa na bapasa mibale ya basi na mboka Bukavu ntango bitumba ekotaki bana wana bakabwanaki moko atikalaki na papa mosusu atikalaki na mama oyo atikalaki na mama na atikalaki kokola na Kinshasa mosusu atikalaki na Bukavu oyo atikalaki na papa na mama akolaka abanda kozala mosala azalaka infirmière kozala infirmière bandeko na ngai nzambe aye kosala azwi mobali abali ye ntango mobali abali ye me alobaka toujours nakanisaka toujours jumele na ngai atikala na papa na mama sango ezalaka te aza na mboka Bukavu mais siko na koretrouve ye ndenge nini bandeko aza na susi wana baketi na ba Red Cross mo ba Red Cross air moko pe esalisanaka kolukela batu bandeko bakende na Red Cross ti baye koluka balobi baza na Bukavu baretrouve bango na mama na bango na papa na bango atikalaka na papa oya mama nde abalaka ntango baretrouve bango bandeko aye epa ndeko na mwasi atindaki batike nyonso aye korejoindre ndeko ne ya mwasi ntango arejoindre ndeko ne ya mwasi afani na ndako ya ndeko ne ya mwasi mpo azalaki na ndako na nsima nango kofanda mokolo akomaka mokolo ya liboso akuta mobali apresente mobali nzoka nde mobali wana nde banda kobima na oyo atikalaka na Bukavu bandeko yoka pasi ntango kaka moni atie mama bino boyebi nde bolingo ezaka motema ebeti wana alobi ke nzoka nde mwasi na bala jimene oyo pa lobi nzoka nde jimene na ngai bana mobali na ngai nzambe pasi mpe mawa bakoma ofana ndako moko oyo azalaki kolo mobali atikalaka na Bukavu wana soki mwasi abimi ake musala jimene na ye ayesi mobali ne oyo eza libala na ngai nayebisaka yo okendaka otiki ngai ni telefone ni mukanda ozobi oke koluka vie ozwi vie ata kobenga ata kokoma 10 ans yango meta lelo na retrouver yo yebaka libala oyo na kozwa ngo ezala jimene na ngai nde azwi yango nga na ye fo tolingana il faut nayebisa jimene na nga vérité mobala na komi ya point d'interrogation bandeko na ngai mobala na komi ya point d'interrogation abondeli jimene alobi ke eyaki kaka coïncidence na sina bali ndeko na yo nga mpe nayebeki teke aza ndeko na yo tobosana makambo wana jimene alobi na kobosana te yo divergeaka ngai yo ozwakaki bomwasi na ngai obebisaka nga vi na ngai na ndenge obimaka na Bukavu ngai kaka yo po yebaka muleki na ngai wana lipasa na ngai na ndenge aza no akobotaka te ti ngai nde nakobotaka na yo mobala équation moya asala eza te bakomi kolingana soki oyo ya Kinshasa na jimene ya Kinshasa abimi bango mibale batikali na bolingo ya Kinshasa abimi bango mibale batikali na bolingo ti bazalaki na muta musala se arrivaki moko mosala si madame na ye mama il faut kokebaka ezala ndeko ezala nani il faut kokebaka na ye oyebi te oyo akobebisa moko mosusu boye oyo lipasa Bukavu azona te elamba tirete azokokaka tirete aya kaka na katikati ya ndeko ne jimene na mobali soki na moyika asispe abi natiaki yango na motu te alobaki akosala bango kona ndenge ke lipasa na koyeba moto ya mosala ayebisi kolo ndako alobi ata na ndako il faut kozala mpenza misunga mpo oyebi to akobotola ko mobali oyebi to akosalaka mabe ta mosusu kaka ndeko na yo ozali akosalaka mabe mwasi na bi conseil nini ozopesanga moto ya mosala ngai lipasa na ngai jamais akosalaka ngai mabe mpo touti mutio mpo moko libumu moko mama sava moko mosusu ta mosala azolinga okomba mpo lipasa aza bapesa ye ndako likolo na etage akuta boye kaka na etage wana bango wana bazosala bazomi embrase
mbala moko tango mobali atali amoni mutu musala kobimisa secret abengi mutu musala kobimisa secret te na kobakisela $100 na salaire na yo soki obimisi secret okobima musala na banda kobakisela ko $100 mutu musala bi problème te yo banda chefu nga naza na bana bakiselanga kaka $200 etikala ka secret ndenge wana papa mikolo nyonso bango bakoma kosala yango amour soki wana ke musala wana mpe azo remarke te mais koremarke na ta moko yaya na ye ndenge bazalaka na ye lipasa na ye emo bakofanda esika moko na salon emo bazoseka mobali achange mpe akomi soko aye mwasi aye ye mpe auti mosala je suis fatigué abi me fatigue no liboso ezalaka boye te ezalaka liboso kolingo okeye mosala tobi embrase nalatisi yo oke mosala ozongi bajoi moko mela komomona kote lipasa na ngai na yo namoni eti barelation bozalaki nango liboso edimine alobi te toza na biso bien problème eza te bande botalaka mpe mai nzambe akelaka toza na biso bien problème eza te mleki lipasa wa Bukavu azwi zemi akomi kosanza azwi zemi akomi kosanza abi zemi oyo ya nani asimbi ndeko na ye po ende azalaki yaya wa Bukavu omoni zemi oyo eza ya mobali na yo nakobomba o te mobali wana ngale tozalaki na Bukavu adevergeaka ngai alobaki ngai nene tokobotaka ngai akobala ngai aye Kinshasa mpo nasala mosala tala mpe nzambe alalaka te na ye komi retrouve ne mpe na ndako ya jumele na ngai nazwi zemi yeba aza mobali na ngai aza mobali na yo te mama moko jumele na lingoko abi kokwea te simba ngai na loboko oza jumele na ngai jumele na tali te abi nayebi nde na kosala te nga mpe nzambe apimeli nga mabota soki aboti na yo topanza na quartier te topanza na famille te eza kaka te neti bana na ngai me pasi na motema asimbi leki ne lipasa abandi kolela abi moyen atika te tala coïncidence nzambe azongisi ngaka epa na ye awa aza aexplike ti lipasa na ye kocomprendre donc boyoka liso bandeko eza pasi na mawa nasengi na bino bokotakota abomi abone oyo nyonso oki lisolo apesa conseil jimele na bakosala ndenge nini mobala na kosala nde nini aboya lipasa oyo aki kobala na Kinshasa to azwa oyo lipasa utaka Bukavu point d'interrogation c'est à vous baami bapapa bamama bopesa réponse po toluka solution ya likambo wana aboya oyo abalaka na mbongo to alinga lipasa oyo azalaki na Bukavu azalaka mwasi nekala oyo azwi zemi point d'interrogation mobala na kosala nini nasengisengi na bino bokota na Henriette Kilumbu Shembo bomi abone bokokuta masolo kitoko bokokuta masolo kitoko nasengi mpe na baoyo baza na kati ya Australia awa oyo azoluka neti kolambaka na bafete babaptême mariage anniversaire église boluka mama Ariette na 470 427 127 bana Merbune bana Delaïde bana Brisbane tozali awa pona bino pona masolo kitoko bopesa nga réponse mobala na kozwa nani ya kobala nani lipasa oyo abalaka na mbongo to lipasa oyo atikaka na Bukavu adevergeaka alakieke na kwa kobala oyo baye komi retrouve na ndako ya lipasa mosusu bopesa masolo bamama Micheline Banadine bola bapi bola bopesa nga réponse po te bakopesa réponse na likambo oke suba bomi abone bokota kokuta bokuta masolo kitoko